société basili ko challenger un peu likambo wana ya mbata na gauche pe mbata na droite. Nde yango wana lelo nalobaki te mpo na koboma nyoka il faut kolandisa nzete ndenge bakoko na biso balobaka na baadage na bango. Olingi koboma nyoka keba kobeta nzete moko kaka te. Elingi lobaki soki likambo eza moto na ere wana landa yango mbango mbango. Yango wana invita biso papa Mawabi lokola aza na temps ya koyela biso awa ya koya mpe kosunga biso na émission oyo mpo toyeba na Bible pe na application na société pourquoi lisese oyo ya mbata na gauche mbata na droite ekoki kozala vraiment utile to place tokoki koapplike yango na likolo na ngo ngana yesu kobakisa ete autorité nyonso to bokonzi nyonso ya mboka oyo ekomami na mokanda ya Romain chapitre 13 banda 1 na 7 bazali koloba ete toute autorité vient de Dieu. Yango wana ifo kotosa autorité yango respecte pe mokonzi ya mboka eza na mokanda ya Tito na chapitre 3 verset 1. Est-ce que mokonzi nyonso ya mboka vraiment eutaka na Nzambe makambo tokodebatre yango wana? Est-ce que mokonzi nyonso ya mboka il faut vraiment korespecte ye? Baanalyse tokokota na yango wana. Kosakana na mokonzi te eza na mokanda ya Juge 21-25 wana ezali mpe ordre ya Nzambe ete okoki korespecte mokonzi kasi kosakana mokonzi te ningi kobaki kochola mokonzi te. toyaki mpe komona place mosusu nkolo esali koloba ete a César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Na ntango nkolo esu bachallengeaki na makambo etali mbula matali to lupezo. Matthieu 22-21 ezali koloba ete nkolo esu arepondaki bango na atrape oyo basali yabe pourquoi boza kosalanga atrape? Est-ce que bopesanga piese ya mbongo? Bayelaki piese ya mbongo. Oh, si elonga nani yango eza na piese ya mbongo wana bamonaki ya César babi oh, alors remettez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Elingi alobaki ya dese makambo tokoki kotraite yango na niveau ya biso bachrétien keba soki etali mbula matali yo chrétien yeba koma okobalancele yango na mokanda ya 1 Timothée chapitre na premier mokanda ya Timothée chapitre 2 soko okoki koba na verset 1 ti na verset 2 okoya kotanga balobi ete sambela mpona bakonzi ya mboka. Mekende kotala na ntango Timothée azalaki wana Empire Romain, comment ils ont colonisé Israël? Israël a ofuta mbabu kuna et d'ailleurs Israël a na droit kutute ya koya kozala la présidence sino ke ba auto kolandaka ba évolution makambo oyo Israël est comme on va indépendant je pense vers les années 90 seulement. Ce qui n'a pas de date, n'a pas de 20 ans depuis Israël comme indépendant. Lui, on Israël depuis son existence, depuis tant que ça tout pète, bandaka na Nabucodonosor ayali ko konzamisango, et tikali jamais comme une nation reconnue ni na oni ni na ta César ni na ta Empire Romain. Kasi place oyo Timothée mokanda azwaki pa ya Saint Paul eza ko recommander te prier pour na bakonzi ya mboka et bakonzi ya mboka après tout quoi. Bango pe bakataki mutu ya nani ya yemoko Saint Pétero na Saint Paul na ba saint nyonso na ba 12 disciples nyonso sur 12 au moins 11 ngana za ko reconnaître bango nyonso bakata bango ba tête na bana na bakonzi mais bakonzi ngo bango bakonzi ya ko sambela pona bango de place on appelle na ko yasu ko renforcer ete makambo to ko débattre awa eza ko loba ete na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 40 eza ko loba ete keba soki bamobotoli yo kazaka jaquette n'est pas ya kuiranta pesa lisusu sengle na yo oza nango na se wana donc soki babotoli tinike pesa susu manteau po totiango na ndenge bakomeli yango pour ne pas faire trop les commentaires mais ezalaka na même scope. Alors place oyo nde émission na biso na tokofongola yango avant mingi mpona tina moko nga napesa introduction molai ezali te ke so tozali na yango tika tobanda d'abord na première section oyo eza koloba ete bapesi yo mbata na gauche pesa lisusu litama ya droite. Est-ce que place oyo papa Mawabi yo mutu okotisaki biso na place oyo mekaki kopesa biso conseil lelo opesameli opportunité ozonga susu na casa de people na ndako ya bapeuple lelo ozongi na caverne de l'octopus awa place bato nyonso na monde bazali kolanda place ba mama mise bazali koyoka yo place ba mama igete bakola ba mama pe bazali awa en tant que ba mindimi awa toko kabola na deux groupes papa Mawabi baza kolanda nga kamoko soko zali mondimi yebaka ete na chapitre 22 ya Apocalypse verset 19 eza koloba ete makambo nyonso oyo ekomami na mokanda oyo tosa yango kobakisa te kolongola te
Pona nini okobakisa te pona kolongola te parce que soko bakisi bakobakisela su moto na mutu na yo. Soko pe olongoli bakolongola na kati ya kiti ya bokonzi ningi loba ete soko ozali un chrétien keba na ko-challenge likambo oyo mokanda ya Nzambe esi elobeli yango deja. Parce que Nkolo Yesu alobaki ete ngai na ye mpona kolongola ata iyota moko kutu te. Na ye kolongola oyo ekomama te. Banda na ta ya Noe ti na sikoyo Nkolo Yesu moto alobi yango. Yango wana yo ndeko chrétien ntango okokota awa koloba te ke c'est l'impresario Joachim Ezabwana moto alobi yango. Oyo ezali Biblia mutu esili ko-insiste ete kobakisa te kolongola te oyo ezali na mokanda oyo. Oyo na mokanda oyo elobi ete soki babete mbata na gauche ezali recommandation opesa su na droite. Papa Mawabi, est-ce que oza na moya koloba awa yambo ete bandeko bakoka kobanda bamituna na bango poto banda débat? Na yo oui, est-ce que mbata ya gauche pe mbata ya droite olobi nini? Merci. Merci, merci, merci. La deuxième guerre mondiale, Hitler a commencé à convaincre, à conquérir le temps va allier, va joindre va lui percer, mais comme on dit, non, des photos comme avec la bonne volonté, l'amour, mais quand même moi, les deux comme aussi, vous aussi. Ok. Vas-y, à vous. Merci, merci papa Mawabi yo zana biso na ligne na banza bandeko nyonso bosili kolanda place papa Mawabi asili kofongola introduction pona koloba ete mbata na gauche dezomisa na droite eliko ba ya une certaine sagesse pona ko agir na makambo. Mais avant ina kopesa na bandeko bazali na ligne awa ba micro na nzape na kese pa yo papa Mawabi. Donc ne pe na phase oyo za kotungisa biso na Congo poto zo luka application biblique kati na société na biso.
na ndenge Congo tosili komona ete bapaya basili kokota tokomi na bakonzi oyo bazali kosala makambo oyo comme si baza kopesa biso mbata na gauche soki tokoki koloba mbata elingi kolobake bainjustice tozali komona yango koboma bato tozali komona yango bamisala ya kobalkanize swate mboka elingi koteka makwekende na bato ya Rwanda tozali komona yango barwandeki ye bapaya bakotikoti mingi na mboka na biso wana ezali mbata bapesi biso na gauche eske na scope ya place oyo tozali papa Mawabi topesa su mbata topesa su litama ya droite eske quelle corrélation okoki kopesa awa na symétrie oyo nazali kobimisa awa ya mbata na gauche mbata na droite symétrie eza na katikati tozolinga toyeba na katikati wana côté gauche tozwi deja mbata eske na côté droite tondima mbata yango selon la version biblique ou bien la version chrétienne à vous l'antenne papa Mawabi. Merci. Na wana tokende na l'Ancien Testament na Joshua. Puisque Moïse ataki bakolo na terre sainte apesi na Joshua. Mais ntango bakozaki mpona kokota na Yeriko, bato ya Yeriko bazalaki arme, bazalaki na biloko nyonso. Balobi tobakota ndenge nini? Bazalaki prepare, nzambe alobi na bango tokobunda te tokokende kaka lokola na lobi tokobunda te kokende kosala tour kotourne na tour ya Yeriko 7 fois 7 jours nde ntango soko oyo signe kende kokota na kati ya ville ekomi na kopesa Joshua akopesa signe wana moto moko koloba te kopeka banani oyo mbunzi oyo na kono oyo ya bameme soki kopeti yango nde kokoti basalaki makambo wana lokola nzambe apesaki bakotaki sans kobeka ata moto moko akufaki te mais moto abikisaki oyo mwana mwasi moko puisque prostitue moko asezeke nani vi ya bato batindaki liboso balinga koboma bango me bakotaki na ndako ya prostitue wana prostitue atuka bango na kati ya ndako bake kolunga bato bake kokota bamotenu tokanga bango tokoma bango me prostitue abimisaki bango te abimisaki bango na porte ya nsima. Merci na bisika papa Mawabi soki na comprendre yo ozolinga kosupporte ete mbata ya gauche koto tomoni emonani parce kokoso ezali entre deux nations mais parce que la vengeance appartient à l'Éternel tomoni place éternelle à intervenir en faveur ya Israël mama mizeyo lobini na scope makambo nyonso ezali koleka awa concernant mbata ya gauche mbata ya droite. Papa verset biblique normalement ceux qui te suivent yango nyonso tout ça les yango selon le contexte on est déjà et se faire vivre la kati ya Bible Yesu mafia alobelaki yango na contexte nini et biso na Congo en tant que chrétien toza revivre contexte nini situation na biso ezali ndenge nini na kati ya Congo na ko comparer situation ya Congo na kati na Bible la situation ya David devant Goliath to maintenant kotala soki na raison te to maintenant comparer est-ce que Goliath a telema kaka afingaka bino akoza bino ou bien ndenge nini David afanda kaka na zamba na banyama na ye kuna moto mpe akoya kosalika bazali te donc Goliath akoza bino kaka eza bongo te papa na zambwana donc na kati na Bible makambo nyonso ekomama eza mpona instruction na biso nyonso alors eza mpona instruction na biso alors otopekaka kotala nzambe ntango osambela ye papa zambwana yo pesaka situation na yo oui aza nzambe ya Abraham oui aza nzambe ya Moïse mais tangela ye situation oyo yo ozovivre akosalela yo selon contexte oyo yo ozali nango selon situation oyo ezali nango puisque asalaki na Abraham puisque asalaki na Moïse eza kaka nzambe moko wana mais situation ya Abraham na ya Moïse ekokanaki te